Bonjour P, bonsoir bandeko ya lisolo ya Congo, bo s'abonner, bo liker na lisolo ya Congo. Mais nala ko comprendre ba congolais te. FCC nala ko comprendre bino te, bo ko lukanini. Biso problème na biso ezali mutakala mukuna na TVT. Mutakala mukuna na internet te. Biso problème na biso ezali objectif à suivre. Donc pour soutenir pasteur mukuna Tina Souka parce que ça éveil patriotique. Biso makambo netali biso te parce que boloko distraire biso. Alexis Tambolo makambo na sénatrice wana ya biso nini. Mais bato FCC. Collègue Goya, au moment de l'ouverture de la pré-campagne pour l'élection du bureau, vous êtes venu chez moi. Vous découvriez d'ailleurs ma résidence à cette occasion. Plusieurs reprises. Et aussi à mon cabinet. Pour demander le soutien à votre candidature comme questeur du Sénat. Je vous ai signalé que la décision n'était pas à mon niveau, mais au niveau des autorités du FCC. Toujours, pendant cette période de campagne, vous m'avez invité à plusieurs reprises chez vous pour boire du champagne. J'ai toujours refusé poliment et systématiquement. Vous vouliez mon appui pour devenir questeur du Sénat. Vous m'avez dit que nous allions faire du fric si vous êtes questeur du Sénat. Je vous ai répondu que je suis venu au Sénat pour y laisser mon empreinte et pas pour faire du fric, et que j'en avais pour vivre décemment et faire vivre ma famille. J'ai présenté votre candidature au FCC, comme je l'ai fait pour beaucoup d'autres candidatures. Les autorités du FCC l'ont rejeté, considérant que vous n'aviez pas la compétence nécessaire pour cette fonction et que vous n'aviez pas la moralité qu'il faut pour cette fonction. Ma réponse, Madame, c'est vous qui avez débordé. Madame, vous n'avez pas la parole. Madame, vous n'avez pas la parole. Non, j'ai la parole parce que je suis sénatrice comme vous. Et je ne vous le permettrai pas. Néanmoins, je vais continuer. Non, je ne vous le permettrai pas. Nengi bandaki nengi bakosuki sango. Botika distraction peuple congolais. Totika oza distrait parce que tous on a problème ya makasi na Congo. Batu faut pas comprendre o pasteur muko na lobaka ezali ya solo. Ndenge nini batu bakoza na kati ya mboka moko, batu misu ba se retrouvaka. Batu misu ba se retrouvaka tete ezalaka te. Pasteur muko na kolinga ko lamusa biso to comprendre que non lelo makambo beleza freiner pona Joseph Kabila Kabange. Na kopesa exemple moko oyo batule musu baye bagate. Okomona na kati ya entreprise bazana besoin mutu ya kosala musala. Na place ba pesa ngo mutu moko ya libanda oyo azali congolais oyo azali na moyen na ye a engagé batu wana babanda musala. Okomona même directeur wana a créé directeur mususu ba créer sous-traitance na kati na suka bazwi basi na bana na bango bache e bongo batu misu wana droit kosala te biloko ndenge wana nde pasteur mukuna ye ko dénoncer. Biso problème na biso ezali te o mukuna bimaki na mwasi moko ba publier te wana comme distraction. Pasteur mukuna ye ko lamusa biso na biloko neti 4 millions ba pesi ba bongisa martyr 4 millions na kenda wapi na suka ekoma ba policier na ba soda ba kina ko bongisa te ba biloko ndenge wana ba mbongo ne fezonga. Avec Mukuna eko dénoncer net ba 4 millions ba bongisa Sénat.
moto a créé propre entreprise na créé bandeko na ye mbongo ezongi kaka na bango bongo population kozwa te yango nde biloko évêque Mukuna aza kodénoncer boyibi mbongo bato baloba te eloba nango évêque Mukuna mariage ya FCC na kashi tali nani ezalaki makambo na bango basololaka mais makambo peuple se retrouver eza makambo ya mariage ya FCC kashi te c'est ça makambo Mukuna aza kolinga kolamusa biso na éveil patriotique c'est jusque où pays ezokokende wapi c'est jusqu'à quand nous allons comprendre où ezali vision ya évêque pasteur Mukuna oya biso na kati bapublier ye te tali biso te problème na biso toko atteindre objectif tokozala wana mpona kosoutenir évêque Mukuna na makambo nyonso aza koloba na kati ya baentreprise kope kobima na place bapesa bailleur de fonds ye moko directeur a créé petit a créé moi sous-traitance na ye abengi bandeko ne na baneve te mboka kotambola ndenge wana te biso nyonso toza na droit ya kose retrouver batie yo ADG na ntongo oengage famille ya mwasi na yo famille na yo moko ebongo population parce que famille na yo eza déjà na yo ekoki te tokosenga na président Félix Antoine Tshisekedi état de droit na kati ya baentreprise bafamille moko ezongaka 2 fois te 3 fois te parce que yango na mpe eloko ebomi Congo jusqu'à quand vous allez comprendre que non mboka wana eza kaka ya Joseph Kabila te mboka wana eza kaka ya bato bakonzaka biso te na batin eleki ntango bato baza koloba Alexis Tambwe Mwamba mais Alexis Tambwe Mwamba na mama wana mais baza bato ya famille moko FCC bafinganaka déjà wana eza distraction makambo wana biso peuple tokokota yango te eza makambo na bango bakosisa yango bango moko eza barègle à respecter na parlement batanga yango bango moko basisa yango bango moko biso problème na biso ezali bato oyo bayiba bambongo bato oyo baza kodetourne bambongo ti lelo il faut bazongisa bambongo wana mpona Congo ekende de l'avant et ce qui est vrai tozonga moke na nsima pasteur Mukuna aboyi raïs te pasteur Mukuna aza contre raïs te aza kaka contre système na ye parce que jusque là bato ya FCC baza kokanisaka bango nde baza kodirige Congo non toza na mokonzi ya sika na kombo ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo aye kozongisa makambo nyonso na alima donc botika kodistraire biso o pasteur Mukuna mutakala etali nango biso te biso problème ezali to soutenir nde éveil patriotique bona na mwana azonga na badroit na ye toza na miba toza na baentreprise ebele bambongo wana nyonso ekendaka wapi tala eloko ona ye na bacrise économique ya makasi tokosuka wapi donc ce qui est vrai tokofuyene tokotala tina se bato bayibaki mbongo ya leta wana il faut bazongisa yango il faut bakanga bango rugu iza biki rugu iza magera en tout cas na état de droit heureusement akufi avant soki akufaki te mbele lelo mpe aza na cour aza kosamba ndenge nini akozongisa bambongo bayiba mais tout ça nous devons soutenir les chefs de l'État toko soutenir idée ya évêque Mukuna éveil patriotique peuple congolais biso ba diaspora na bato baza na kati ya Congo to comprendre que non makambo Mukuna lelo aza koloba sans parti pris eza makambo oyo ngana bino to se retrouver lobby Congo eza kaka ya Alexis Tambwe Mwamba te Congo eza kaka bakengo wa dondo te Congo eza kaka ya Boshab te Congo eza kaka ya Joseph Kabila te Congo eza ya mwana mboka nyonso oyo ya congolais il faut se retrouver
yango nde loko évêque Mukuna aza kotelemela. C'est jusqu'à quand oyo congolais faut comprendre que non, il faut tout bunda pour na mboka na biso. Et Yami Balé ezali 50 Jean-Marie Kassamba a publié Vital Kamerhe. Na ebite ba miso boluka noka ba problème. Chaîne munene ndenge wana. Chaîne munene et que nous photo na internet. Photo basketteur américain belaki na e corona. Bakati bazengi ya mutu bazui mutu ya Vital Kamerhe. Bache. Et Jean-Marie akende koloba. Tala ndenge Félix azako nyokola batu na e. Batu asalaki na bango. Mais na mutu na yo, na âge na yo, na capacité intellectuelle na yo. Obanda kokanisa nini? Il faut kolinga mboka na yo. Es. Eloko nini esilaka te. Chaîne ya munene ndenge wana. Directeur général ya Copa chaîne. Okinde ko publier photo ndenge wana et puis il y a des jours. Il y a des jours passés, bazwa ki photo wana na hôpital, tane alors nyoko la ba aliena te. Il faut tout dans la sérieux. Oza journaliste au bandika, oza journaliste à munene ya pamba te bandi busala no bandaka, oza na expérience professionnelle, monsieur Jean-Marie. Il faut koyeba ndenge ko gérer ba sentiment na yo. Ou soit pour mettre bino liwa soko exécuter makambo. Et Joseph Kabila ala ko lingate. Parce que jusqu'à quand pour comprendre les choses bola sur na pouvoir te. Pouvoir et l'accité que non so ba pesi no pouvoir pour ça la laisser aller. Ndenge za ke pa ya Joseph Kabila Kabange. Yemo ko vendre bina za mona 10 personnes te pembe nangai. Mutuneti Joseph Kabila. Alors bango mona 10 personnes te to 15 personnes pembe nangai te o ba ko edenga. Parmi bango yo pozalaki. Toza la série monsieur Jean-Marie Kassamba. Toza la série, c'est pas normal. Joseph Kabila pona ye moko. Soko pona ye moko. Mais la salle au moins Congo kala. Eza tellement boyebi, boza ba compte à rendre. Na ba CPI. Na makambu kili na kati ya Congo. Yango ne bolingi za la bouclier na bino. Je vous promets wana la opsa bino bo sembo. Eloko moko te kozala neti to e kozala ndenge ezalaki kala. Batu nyonso bazana ba problème na l'état bakozala traduit na justice. Soko président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azaki to kokanisa ba pire bavanda na Belgique akangisi moto noti Vital Kamerhe oyo lelo soko aza président. C'est parce que Vital Kamerhe moko azalaki wana pembeni. C'est parce que Vital Kamerhe moko andimaki ACD. C'est parce que Vital Kamerhe moko asololaki. Ache ba moyen ne peut anger. Nyelo Félix président. Mais akangi si état de droit parce que mbongo ya 100 jours ndemona na kité ben interpellé. Azana humilité te, azana ti citoyen nyonso, état de droit. Babengi ba moni ke non ba preuve ba makambo ba solo li fona na vana mwa muke kuna jusqu'à ce que makambo ekotambola. Na sens wana nde Vital Kamerhe se retrouvé na prison. Mais ba accord ezaka ka ndenge ezalaki. Accord échangé te. Cash ezaka ka coexister, cash ezaka ko solola ndenge sololaka. So pe zo ba droit na ya pe ko zo ndenge azwaka. Donc, pour ma Congo, tout est des distractions. Tout est distraction. Oui, Vital Arobe, la Zamuntu, les AP prison, les AP via message n'angote. Mais, état des droits.
ekozala appliqué na mutu nyonso. Nalingaka moko botalaka ba chaîne pe ya libanda. Roger Lumbala ayebisaki bino nayebi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ye aza logique na koleka papa na ye. Mutu ayebi aza na problème na l'état. Mutu ayebi aza na problème, ana ba compte à rendre na l'état. Aluka afuta ba nyongo. Aluka a se conformer parce que loi eko s'appliquer likolo na ye Félix Antoine Tshisekedi côté la kaité. Roger Lumbala ko yebisa bino balaboni. Et ça état de droit. Moyibi fwesila. Batu misu balali nzala bino mususu boza kobonga facilement. Et puis oza kobonga oza kosalisa bato pembeni na yo oza kosunga bango te. Ça c'est quel pays ça? Oyo eza bato lolenge nini oyo bazanga mawa. Mais lelo état de droit komi mutu nyonso ako se retrouver na musalo yala kosala. Yango nde bosolo. To s'abonner, to liker. Na pesi mbote na Niclet oya Bobby. Donc yango nde eloko tolingai vraiment ko partager. Likambo Alexis Tambwe Mwamba na mama wana kutu na kotanga kombo te. Makambo ne tali biso te. Okomi kolela oleki na bitando ike oza kolela. Okolela nini? Tango bengisa ki amela champagne biso tozalaki. Tango banda ko inviter mbale bele ndenge moko alobi amela champagne biso tozalaki. Omonaki biso. Omonaki peuple congolais. Tango lobi bolia mbongo leta yo monaki biso tozalaki. Tango akia tunela yo balobi oza na moralité te. Biso tozalaki. Apo banda kolela biso ni. Botika o distraire biso. Problème na biso makasi zali soutien na chef de l'État. Ya honde problème na biso makasi. Botika o distraire biso toza makambo ebela ko kanisa. Après corona, toza makambo ebela ko kanisa. Na bosolo mutu nyoza na mbongo à l'État. Aiba mbongo à l'État dossier wana ba dossier wana. Il faut besoin que ça va mbongo à l'État. Et ça très très capital. Pouvoir à Félix et koleka bongo te. Mutu asala likambo il faut répondre na justice. Parce que non reba tu misuba ko commenter ote, akomi ko se venger tout ça te. Likambo ka mwena sa ya Félix ni nakati. Tango bomaki ba américain na suédois wana ya Félix ni nakati. Tango ke oboma batu na babeni ya biso ni nakati. Ya congolais ni nakati. Boko répondre kaka na justice par rapport à makambo wana. Donc peuple congolais to soutenir président Félix, to soutenir éveil patriotique au pasteur Mukuna. Et makambo wana o balakisi soko sexe ni tali biso te ya biso ezali toza kotala nde liboso. Peuple congolais za kolanda ina ba penser na to landi tant que pasteur te to landi tant que mutaye bisi biso boye bisi biso ba droit na biso ezali ebele tala ndenge balingo bafuango et to lamuka effectivement to lamuki toza wana. Donc mutu nyonso ko répondre na justice na état de droit to s'abonner to liker tokoloba bosolo et kosikola bandeko na biso ba congolais et na bomoko tokolonga to soutenir président na biso Félix Antoine Tshisekedi, to soutenir éveil patriotique ou initié par évêque Mukuna na ndimi ke Congo et kokende liboso na pesi pe mbote na bato na nga Ghislaine oyo ya lisolo Congo na kati ya Congo na pesi mbote na Niclet Tungu oya batantu na pesi mbote na Fiston Mweni na pesi mbote na Jean-Marc na pesi mbote na André Bwendelele
Bo s'abonner, bo liker. Na bosanité Carlos Oya Finlande. En tout cas, tokolonga. Tosimba na loboko na loboko. Bayo.